Faut kozala ya nani tindika ya lelo boko sepela bo sepeli pe lobby boko témoigner kamwasi mambweni mbolobeli ya beton lelo azana masolo ya kosolo na bino mokonzi ya mboka relativement na actualité bon se déranger te makele boyoka mikolo yo SNEL toyebi ke sabotage bolingi ke bana mboka ba ke facha au salarié PDG ya SNEL basi ba tchero misu dossier na ezali en cours et déranger bien te makele boyoka na émission lelo mokonzi ya mboka fachi beton Fumadi Tunga apesi ba officier supérieur ba diplôme na bango oyo balandi ba cours ba silisi mais ezalaki ba officier supérieur ya Congo te ba étranger pe bazalaki na kati ba yekola awa na ba académie ya biso ya République démocratique du Congo ndenge ezalaka kala à l'époque même ba médecin ya Afrique du Sud ba bana yekola médecine awa na Congo. Selon certaines sources, Fachi Beton azobeta AR ya Congo Brazzaville lelo kaka. Pourquoi na ebité bapesi ngai fuite ata moko te ya kobeta lisolo ya kokende ya Brazzaville ya président de la République pour la seconde fois. Ngoika Sanji asali vidéo na Chiluba. Makama lobi nga na yoki te. Bino boyoka o bada baluba bo interpréter biso to yeba alobi nini. Mais na yoki na maloba na ye komba Fachi, koma Fumadi Tunga, komo ya soki ya campagne na yoki ba terme mo ka ndenge wana. Bino boyoka bo yebisa biso Ngoika Sanji alobi nini. 50-50 lisolo ya sika. Lisolo ya sika, cher internaute, comme on a 50-50. 50-50. 50-50. Kati-kati. Boyebi ke China Rambo aebisi Fumadi Tunga. Mon cher, Nassina comme na Kibaka. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revoir Tolongola 65 contre 25, 65 contre 35, 70 contre 30 et comme Raga 50-50. Facha ABC, mais non, on a assez négocié. On a assez parlé. Mais les résultats sur le terrain, c'est négatif. Bon, est-ce qu'on peut se voir et plutôt solo là? Non! To solo li mingi. Batu na bako finga ngai, bako humilier ngai, yo lo bagelo goti. Oh yo baba o lo bagate. Mais yo ka e komi yo accord. Baba komi koloba. Oh accord. Oh to signaki. Accord ango unilatéral et salamate. Même attaque ko futa la ndaku ezala ki kosote. Tango ko sala contrat de bail. Quand le pas matikali na copie, yo peut tikali na copie. Oh ye komi contrat accord unilatéral et ça l'a raté. Baba Fachi, pardon. Olobisi Baba pour le discours à 6 minutes. Bande Koya Kasai. Boyo Kamaloba. Oyo Ngoyuka Sanjalobi. Atuneli Fachi. Boyo interprété pour Nabiso Toyoka. Mais n'a pas si une vraie information. Ramo ya Chine. Biloko Chine où me l'a raté.
asengi na mokonzi ya mboka ba revoir si ya moyen et comment 50-50 facha lobité basala na mboka te wana ki coalition parce que bili mozui majorité na parlement ngai na zui angoti na place ya koboma mboka na place ya cohabitation tosali coalition esimbi te siko toke na 50-50 ekomi su nini mboka oyo eza ni yanga faci eza ni ya yo China Rambo eza mboka ya bakongole na yango toluka bamoyen mosusu mpo mboka oyo bakongole babénéficie nango que demande le peuple kolia komela kolata bana bazwaka basoin soki babeli mais nyonso wana ezomona na pena te il y a blocage parce que bango balingi te siko 50-50 yango ya nini boyoka Ngoyika Sanji mpindi u alobi na Chiluba makambo alobi ngai nayebi te baluba bo interpréter si je parle le même langage avec Oda Rasta akataka suki te atikaka mandefu lokola China Rambo tindika bango di Ngelenga Félix Antoine Tshisekedi Chilombo to chenende contre chele contre bukalenga bujina buto boal tetu bonso balu bukatu mamanya bwane ngulu na ngata bukalenga bon fumo ditu muto ha nga chi bukalenga nge champagne mulu nunku mbokuleje bwane ngophanyi musanga monyi mshinda na chimumbo ngeza campagne ka wanyi candidat boaluki mudu mumunga latana memvu ngeza hanyi bwanyi bukalenga walbo banda byanyi bwanyi bukalenga nungu eluseka ye wenze penda nungu tushe meme na kom ye wenze penda wakwachi wangachi bukalenga bulende bo ditu muluba urimo kubenga bukalenga wasanochi bakwenzanyi wenze meme chimbenga bukalenga bo mukalenga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kadi mukalenga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nenu bana betu badi bakulaba kibadi babenga ni ngoye na chimbisanyilu kene mo kufika to kadi nu benga ni ngoyi kafikie mbisanyilu kadi sombi mobo ngoyela chipna bango ni ngoyi kakulu yeto to tuyelu mubutu kubucha Lucas mimi chela ngakula mubenga mukalenga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to chela ngakula mbenga to anga afile mumbelu wani kudi bantu bonso hani mwakula ni mwamba ni wewe mukalenga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo udokule bikola mimi chela mwamba langu mimi ni mwenza ojo wani ndi mwe tweete mwamba ni verse omukanda wanzambi mukana mutu mwakule bikola kuni mwenza mpekato nungu merci beaucoup Oda boyoki maloba ya Ngoyika Sanji na ebite elaksini cher internaute bo interpréter biso baluba toyeba alobi nini boyebi nini Kabila atiki mboka avion de chasse ezate bachar de combat ya malonga ezate po tozala armée moko donc passoire légère Nangonga Oyo, le chef de l'État, avec le peu de moyens qu'on a, a sali commande yaba hélicoptère pour la sécurité yaba ndikonabiso ya est. Na kopesa nombre ya commande à salité bozwa extrait ya échantillon oyeye wana ebwaka masasi boye et puis si tu es sorti soit bota la bino na image soki na kosi to na kosité Oda la kisa mandoki ya fachi oyeye et puis na ba arme mususu donc faut la mona IBTP po betango mona IBTP po ekitira trépied makolo boye ozota lokola ba géomètre netigaga olingo za mesure neni bo sala pont mais munduki donc ça est bête tui oyoki kuna boum botala ngone en image bomona muta memi
Trépied, eza trépied te. Aza mwana IBTP te. Eza munduki. Bama ya mikolo oyo. Comment lango tui béton. Sera bimi tui. Oda. Tindika minduki ya béton di. Ekoya pona kwa prier bino. Esa bino bokoma awa bokomona dimension ya makamune ozala. Donc tozokenda nango pona kolakisa bakodeko mosusu oyo bato ya mobulu oyo bazali na kati ya bunya ke bango mpe to bameki tokomatisa sikoyo pression na bandi te ke moto aokoka tokani. Dorénavant, l'autorité de l'État. Ah! Est-ce que bomoni minduki ya bana IBTP to bomoni te? Jacob Moudingai, bozongisela ngai. Na se planer beaucoup mara vitesse de croisière. Bomoni matos ezoya malembe boko sepela bana este boza la calme. Bola na musutu wana te ya Nyarungabo. Bana perte vitesse. Bakosala rien na moko. Bakosala rien. Bola na ete. Wana bata pa mpamba. Iye Nyarungabo bakocha libaya wana kisala ba photo mi député. Tala komo Nyarungabo. Urara Munyangura. Botala kani bakosuka kala mingi te. Chers internautes, boyo keloko oyo. Fachi beto avanda wapi? Na Mongalema. Baseka ndaku fachi bana kovanda. O kikuku, o wese, o ba Congolais. Président na bino vraiment mwana mboka ata balingaka mutu te. Ndaku ya l'État. O l'État chapo na ba président ezalaka wapi? N'est-ce pas na Mongalema, est-ce que Maréchal Mobutu azalaki? Mais est-ce que Kabila vanda kuna? Musée a préféré qu'on va na paye de marbre parce que Mobutu wazo ya bapaya. Kabila c'est pour qu'on va dans le parc ndaka balito ndako batu. Je l'aime. Il a ici groupe Lito Moboti. Suka nango weri kuna mfinda. Kuna gata. Mais chef de l'État, moi na poto. Amoni non? Faut te respecter. Mibeko ya mboka. Ndaku ya l'État, ils sont na Mongalema. Yango akenda na Mongalema. Qu'est-ce qui empêche na Fachi de l'autre attendre quoi danger na Gombe? Mais akena ndaku ya l'État. Faut respecter ka Fachi hein. Abandi ko réhabiliter sikoyo ndaku wana. Oyo Mobutu atikaka. Fachi atoke ngokota kuna. Bole kawana butu bomona mikolo. Minda epeli. Jardin wana. Zo. Oyo Mobutu atikaka ndaki zo le kado mona ba léopard. Fachi azongi sango. Bole kawana bomona. Na kosala no vidéo moko na nenga moyibi parce que c'est interdit pour filmer présidence. Mais na koyiba image ata ba séquence hein. Na kolakisa bino. Baza kozongisa yango ndenge ezalaki ozoleka wana omoni ba lion, omoni léopard, omoni ba ngando, omoni ba guénon, omoni ba chimpanzé ezozonga. Boleka wana obaleka nzela boleka nzela Mongalema bomona Fachi azozongisa image ya Congo ndenge il faut ezalela. Botala bato bakuya ba yawa balingo lisaso mode mususu ya kovivre. Ndako mokonza mboka oyo ezali ya l'État bolingi te. Bolingi na bakunda na batware ezalaka te. Boleka wana bomona ndenge forest azo renouveler jardin wana. Beauté wana eza kozonga. Béton azokota na ndako ya l'État officiel. Ata ya le président oya koya pe aye koyingela wana. Regardez un président qui réfléchit comme un blanc. Les petits frères de Jésus-Christ.
Après Jésus, c'est Fachi. Stades municipaux. Oyo bambokani ba jouer rebelle ba yekoli balé na ba terrain ya balabala. Chaque commune y a un terrain nango. Matata pono yawa o ban cercle ba stade wana. Et comment ya ko louer c'est béton na pesi message au chef de l'État. Bato ko beta ko ba balé wapi. Bato ko s'entraîner wapi. Bato ba ko détruire d'abord l'éducation. Enseignement. Tout le monde va zoba pour être incapable de défendre le cannabis. Deuxièmement, babani ko boma sport. Ba terrain municipaux, ba sala ba clôture. Monsieur esilate, on esila faut qu'on foute ba mongo avant on sala l'entraînement. Est-ce que ça la cas? Donc on sala mbongo te, on ko beta balé wana ti. Fermé ba kanga. Et comment il y a location? Pourquoi? Nana appelle ça comme un terrain wana, terrain banda les bébés. Et comment il a achevé? S'il est là, Tala, Siméon Moussindono, architecte intelligent. Betana l'isolo makamouane, salaman nengeni ba terrain comme nengi wana. Et il y a un bon sport yamboka. Lobi va jouer à ma casse au matin. Babi va terrain wana. Bateau yo ba destructeur hein. Basu ba port ba commission privé. Akashanga la wapi. Akosonga la wapi. Chers internautes, ils ont marre pour l'amboka oyo, mais ils ont basali grâce à tenir ce Fachi béton pour nous délivrer Congo. Bon soutenir rien, l'esprit est bien. Ilukamba, le conseil des ministres et Kangama, Facha Tche Kadena, bloc Kadena, conseil d'État et Salamaki, Ilukamba va dans la yete, Piatala, accueillir Kuna, Yende, avec ça, conseil d'État. Coup de fil! Yanani, après Jésus, c'est béton. Pour de fil quoi? Qui est là? Oh, Ilukamba, qui n'entre pas. J'envoie tout de suite mon directeur de cabinet. Échanger. Ilukamba, qui dit gardez-vous, exalté. Portez à bien, portez à remettre qui dit ça n'a assez. La pouvoir, le directeur du cabinet du chef de l'État est en route. Ilukamba, Mabundi Zebi. Et bien, aïe. Gardez-vous. Portez armes. Présentez armes. Arme au pied. Repo. Basoda batengami. Yo! Ebeye na koti. Tala yo. Babana. Imaginez la suite. Lelo Ilukamba ye. Mokonzamba a pesa ba brevet na ba officier ba ici classe. Ilukamba atali ata Fachi na misu te. Fachi atali bango te. Fachi wapi? Voilà. La concile sa émission lelo. La vidéo mukdali surprise. Nakotanga te za ya nani? Nakoloba te ezali nini? Soko talite. Orate. Moudingai Jacob merci.
Vitesse. Angèle Mpumbu, merci. Futur député. Jenny Ndayakayembe, merci. Citation Makaye wana Dimitri. Et à Dimi Simiti. Vous me comprendre. Et ça entre nous. Merci Nabino Nyo Sobotali émission Lelo. Bibiche Mouika, moi c'est qui toque les longues Fati béton. Bota la vidéo Oyo. Oyo Zolanda. Yangone Somo. Nicolo yo. Boko vivre. Na info, na makamutu, na kati. Ngana limwe. Merci Oda. Merci Nabino tout bota la tindika lelo. Bota la vidéo yango. Ngana kei. Vous le savez, nous sommes en pleine campagne de vaccination contre la poliomyélite et le premier résultat n'était pas satisfaisant. C'est ainsi qu'à la deuxième phase, moi-même je suis allé faire une supervision pour que je puisse m'assurer que toutes les équipes vaccinent normalement et que les enfants seront protégés. Et c'est ce que je fais. J'étais à la Cité du Fleuve, là où il y a eu quelques résistances. Il y a des familles qui ont refusé, mais quand je suis arrivé, je leur ai expliqué, elles ont accepté. Et je demande à toutes les familles qui vivent à Kinshasa de ne pas résister contre cette vaccination-là. C'est pour protéger nos enfants. Vous savez, avoir un enfant handicapé, c'est une charge. La poliomyélite peut rendre votre enfant handicapé toute la vie. Par rapport à la Covid-19, le premier cas nous était importé, n'est-ce pas, de la France. Donc le premier cas que nous avons connu ici, c'était importé de la France. Et vous savez maintenant, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, il y a maintenant une flambée de cas là-bas. Et nous devons protéger le peuple congolais. C'est pourquoi nous avons appris, n'est-ce pas, qu'il y a dans d'autres pays, n'est-ce pas, qu'il y a de résultats qui sont trafiqués, n'est-ce pas? Et nous avons pris des dispositions pour que nous-mêmes, ici, avec nos moyens, nous puissions contrôler les gens qui ont la maladie pour protéger les Congolais. C'est ainsi que nous avons mis en place ces deux dispositifs de contrôle que nous venons de visiter et qui vont servir à cette fin. Donc, le passager qui vient au Congo, tout le monde, n'est-ce pas, sans exception, doit passer par ces dispositifs pour que, s'il est malade, qu'il soit mis en quarantaine et s'il n'est pas malade, qu'il entre librement dans notre pays.